Matondo bandeko balandi ya émission Bayindo Bola Muka. Mboto mabota mabino, mboto na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo, mbote na bino bandeko yonso boyebi pe bongo kolanda biso li banda ya mboka na nzila bongo ya internet. Pona mbala yoko lisusu tomeseni koloba émission Bayindo Bola Muka ko yako mabota mabino. Na tina se yoko koluka kuzongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo. Po uta mwantango moindo azeko tambola na kuzanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alei bisuka ya dendo yango moindo alati na basufa toma ya tumbola na mokuse moindo mobola ya yambonzoka nde ye motafandi na mabele yentunda nkita talantina ne songanzila fumukusu kia mzana panda na ngola ba yeli susu bongo kokoba misala ya 1921 poninite bangunza kati na religion africaine futuka fumuki mbangu ba yeli susu kozongisa moindo na esika bungela talantina manaka mabiso mabiange mibongo Bayindo Bola Muka tokolikia tozeko tikate ko beta sete toko bende bongo matoi na mayetali bongo inconscience. C'est vrai, tango yon sotoze ko lobe inconscience ezepe ko toucher bandeko mosusu. Toze ko mona na bandeko bako komela rabiso na YouTube. Mosusu balobi distraction, ndeko ndombele rêveur, ndeko ndombele luka mosala, on se connaît pas to ebanite. Batona mosala na bango. Sokoze tolobaki yango na bamanaka eleki, tomona moto liboma zeko benga moto ya juste liboma. Ya zeli boma uti na fulu zena bankutu na ye kunda zeko tambola nango azeko benga moto normal fou eko kamwisa biso te na maye tozeko sala soko zena moto afandi a se permettre ko komela ndeko ndombelo zo revers c'est que yaza 10 fois plus revers que ngai azé 10 fois plus revers que ngai poto zeko tala eloko moko mais toze ko mona eloko moko te to lobaka ngo ze biloko mibale ya kokesana kotala na komona biso toze kotala pe toze komona yo ze kotala tango mosusu to ebite oze kotala kaka potala pona esika ye to komi lelo to kolikia soko message ye ezeko tuta bato ebetisi bato mabaku. C'est que écouter en conscience dans notre moto. Pour soko écouter conscience et un message yako yambema, et un message yako pesa maboko, et un message yako pesa bongo bokasi et kendali boso. Moto moko tako kiko sirika na mosala ye ne songanzi na fumukusu kia muzana panda na ngola na bangunza baze kosala. Moto moko tako kia sirika na mosala ye ndeko ndombela ze kosala. Toze ko interpeller conscience ya bato. Po nini bino bolingi te toloba popo ya bino fo bato bakoba kolanda babibelu ndenge bameseni kolanda te tokoliki ya boko silika mwa mingi po mabe ezena ntina te batia yango bizeuzeu mabe bakobokolaka yango te tozelelo awa na mboka na biso République démocratique ya Congo ngai na kotalaka mingi ba grille de programme ya betando na biso awa na kotalaka mingi ba grille de programme lelo moko ya cause ya destruction ya éducation ya bato et un média ba cerveau ya bato ezeko kufa bana génération mobimba ekufi lelo bo bandaka kotala nano ba série télévisée soko ba série africaine oyo communément tolobaka ba théâtre bango moko lelo balingi te babenga ngo ba nini ekomi soko ba cinéma tolobi yango ndengo wana cinéma congolaise cinéma africaine na ba cinéma wana ya africain tokolikia lelo basi bakomi a moitié ni basi bakomi a moitié ni surtout pas na biso na ba théâtre na biso ba nzonzingi bino bato poto bolingaka kotala yango peze ko séduire bino yango zeko séduire bino
mini jupe nde mini jupe na ba tournage soko monter asali keba te biloko yonso ya se ko mona no mbalombala na ba tournage wana po nini po film nigérien ekotaki awa bakolataka biloko wana ya ndambo film nigérien wana ekoti na Afrique po nini ezalaki pe na objectif po nini ba série télévisée ya bendien ya bayini yonso nini enseignement nini eze na ba série wana mama bokilo na soko mama na mwana babimaka na mobali moko na ba série wana ya kakaka bolingo mobali azaki na moninga akomi na eze ko pesa nini na jeunesse congolaise eze ko enseigner nini na jeunesse africaine toloba te po bato moko bafandi bazé na bar azeko mera bitala ndeko ndombelo yo rêveur moto alamuki na pongi alobi makambo oyo azeko maîtriser te eze bajara ndeko oyo komeli ngai kasi macholi na bino ekolembisa biso te po mosala oyo tozali kosala yango na ntina soko ezalaki toyeba ntina nango te tokosala de n'importe quoi lokwa bato yonso toko se servir na micro na biso pour na prôner les antivaleurs toko se servir na caméra pour tango mosusu to kolisa inconscience pour te dire inconscience ndeze ko futa to ko tia micro to beti ba ekuke ba to yambi pe ba musicien to koti pe na ba détail wana to ke ko luka soko ba miss to ke ko luka soko ba répétition ya wapi pour to gagner quelque chose te yango to objectif mosala oyo eze ya monene ko jongisa baindo na esika babungela manaka deja ya émission eze koloba baindo bola muka po nini bakola musaka nani bakola musaka be moto alali pongi ya moindo leki kufa pongi ya moindo leki kufa nulle part au monde bapesaka publicité ya masanga nalobi malamu nulle part au monde na chaîne ya télévision pendant la journée et ngonga yoso basé ko sala publicité ya bière bato bamela basé ko tinda bato wapi yango to zeko ba les antivaleurs nde zwaka isika publicité ya ba génie soko bilenge basé ko kela wana po baleka kutu na media problème nayebaka te kilo ezalaka po ata ne songa nzina fumukuzu ke muzala mpanda nango la espace moko aloba nayebi te mais tala facilité ezalaka na babiloko ezangi ntina etande fungwami na tongo série ya bendien oyo bakopesa un fronté bayebani pe na acteur yango te producteur pe ya cinéma wana soko ya série wana bayebani te mais na grille ya chaîne yonso bazé na ngonga réservé pour na série télévisée soko ba série yango ezalaka soko la fille de ma mère ba série yango ezalaka soko rédemption ba série yango ezalaka soko rosaria ba série yango ezalaka soko bino boyebi yango bo bakisa tiesika émission ko kenda na ko sigla batikela yango ngonga oko prison break oko 48 heures soko chrono oko wana bapesi yango ngonga me maloba ya ntina boye soko kako bandi ya mbonano espace yango po jwa yango boye toleka na ba chaîne boye pas moins de 600 $. Soko na ba chaîne oyo kozwaka na mwa ba commune misato mine wana ta mosusu eze ba 350. Les antivaleurs nde eze ko jwa isika oyo makambo zangi nango tine eze ko kolisa ben conscience pas ya bato détente musicale na lobi kutu na mboka oyo chaîne yonso alinga tiaka nde musique mbalombala eloko wana etikali na bato soko zeko prôner culture po ya biso culture ya mabina te culture kozala ya bato wana oze inutile oze abandonné oze moins considéré soko définition to komisa wa qui dit culture théâtre na mabina wana oze moto ya kolandama wana oze moto yo
oyebi ko sala mosala ozé moto ba ko pesa valeur pour gagner bon moi baindo tozé ko kufa baindo tozé ko kufa esika touti na ntango ya bankoko na biso bosembo ezalaka na ntina te batia yango bizeuzeu pe lokuta ta soko bakotia yango malasi ekolumba besolo nango mabe ya lokuta bakangi moindo bateka moindo na lolenge ya pasi pe mawa soit disons na bato baki ko civiliser baindo civilisation yoka bakumbela ki biso civilisation mais civilisation eteki biso bato yo soit disons bino bolobaka baki civiliser bota la façon bazaki ko kumbela bankoko kolongwa na bango awa ko kumba bango na ino tina Amerique bato baki civiliser pour les balobi moindo ndazaki sauvage mondele sokwa yate nde moindo atikala neta sauvage mais botala niveau ba memela bankoko na bayo esi ba mona ndenge bakanga kangando ndenge bazaki ko kanga bankoko ya baindo bankoko ya ngai na yo bakangilo kwa ngando soko esi balembi bakomi affaibli bakomo bwakela bango mwa bilia mai bazé ko mela ndenge mai ezé ko beta bango mai ya océan ezé ko beta bazé ko profiter ko vivre mwasi ya moindo azalaki eloko te et pas ya ba soit disons bato ba ki ko civiliser bakata basi ya baindo ba viola basi ya baindo na ba position yonso mwasi nyonso ya moindo aboyaka viol azala assassiné na niveau mosusu lelo phénomène pédophilie soit disons na bango bato baki ko civiliser mokili soit disons na bango bato bakumbaki bonzambe te to benda moi ki mokolo to benda moi makanisi moto tozé ko koba ko kumisa yende civilisé total esika kumbi mokili bino pe boze na bilili ngala ko tia yango te po ya ko banga censure tango to kaka pédophilie wana ezena bato mosusu bakendaka ko somba bana soko na ba foyer na bato to robaki awa poso leki ba ko sala ba ONG awa baye ko sala soko ba nini awa biloko belebele ezoko bota mawa baze ko récupérer bana ba fazer nzoka boyebi bisika bokendaka koteka bango ezena bato baze ko tia ba millions adwa soit disons mwana moko ya une année 2 ans moi si to mobali soit disant adopta ako utiliser mwana wana sima liboso soke ze mwana mwasi soke ze mwana mobali sima wana ko nyokwama baze ko banda bana wana na ba une année na ba 2 ans ba 3 ans botindela kanga ba vidéo boyebi soit disons moto yo boze ko lobela mondela ze civilisé yé moto ze ko sala biloko wana dui mwana ya bato ya moke ya une année 2 ans abandi procédure soko processus ya pénétration malembe akobebisa bomoi ya bana ya bato au vieux sud de tous moto akuze ko condamné te ba politicien batikali libanda ba gardien ya coutume ba chef coutumier batikali libanda ya réalité ba homme de science à la grande surprise bato mayele bango moko pe bakota na mokili wana lelo bato mayele bato ya bazena ba niveau d'étude élevé bango nde ba premier homosexuel soko mondela sepeli mwasi na mwasi babala na mobali babala est-ce que photo normaliser yango pa ina biso baindo yango torobaki libanda ya o mondela imposer biso tozena makambo to lobate libanda ya makambo yo mondela lingi biso tozena na volonté te photo sibiro ya lobi soko lobi ba dirigeant africain il faut franc-maçon ba dirigeant africain franc-maçon ba dirigeant africain lelo to komi ko kamwa toze ko kamwa koloka na ba dirigeant politique ba président ba mboka moso ba zeba homosexuel c'est regrettable mais to kotika te koloba po sengi na biso toloba
tokotika te koloba po esengi na biso toloba. Bayindo baze ko subir nini? Bayindo ba subir imposition wana et faire avaler biso na mayeto kokaki ko avaler te. Emelisi biso na mayeto kokaki ko melate. Ba dérapage politique oyo yonso eleki na Afrique. Po nini ezeko servir biso leçon te. Nano to fandite entre biso. Nano to fandite entre biso. Communauté africaine pose à la bien libanda ya mboka na bino bande ko bozaka na mikili ya poto. Pour vivre mieux, faut qu'il m'a bande ko na bayindo. Po soka kobi ko sangana. Na bande ko na bayindo ze supposé azenil. Akozala pe mayele te, akozala pe moto ya ntina te, akosa d'Europe te. Na kati ya philosophie ya mokili. Moïdo yebi ko apprendre te, lingi pe ko apprendre te. Moïdo lingi ko apprendre te, ayebaka tout, le professeur qui connaît tout. Ndenge nini po ya Moïdo, eze sport, eze musique, eze théâtre. Wana vie ya Moïdo. Mais pour y bato mosusu eze investissement, pour y bato mosusu eze croissance, pour y bato mosusu eze na mokuse développement. Lobi tozaki na masolo na bandeko moko. To bandiko épingler sika Moïdo outi. Par rapport à enseignement ba pesa bango, ba pesa ki biso yonso. Moïdo aze moto aki sauvage. Moïdo auti na makaku, Moïdo azalaki brutal, Moïdo ayebaki tina na yete. Mais to bandiko kanisa na bandeko wana. So vrai pas se beti kala na mabele ya bayindo. Si ma yawan zingaku ko to baptême le 3 mai 1491 bayindo bakota na pasi. Bayindo bakota na pasi. Pasi wana, esclavagisme, traite négrière, koti, yonso, colonisation ye, Moïdo pasi. Mais tozonge la kangomba lombala, na babalabala ezalaki soko matange ali. Soko matange ali, nde kwa kufeli. Wana, esika ezalaki kolakisa elembo ya esika to uti. Ndenge nini bolingo ezalaki kofande pa ya bayindo, ndenge nini bayindo entre bango balinganaka. Soko ebembe kufi biso toaki bana tozeli komona bazeli kotambusa liste ya cotisation quel que soit niveau tombongo loba moto wana linganaka ne na bato te. Mais ezalaki bakara po bakotuna yo te basali liste wana te po balobi ozangi misolo. Mais basali liste wana pona motema malamu na bango fo basunga. Moto yonso na ndako akobimisa mafuta, akobimisa fufu masango, mungwa, sukali bayebike okufeli ofandi. Mikolo wana ozeko bimate kasi ozeko yamba bato. Fo bato balia, fo bato bamela, ezalaki ndenge wana. Bandako yonso soko elambi ezeko tindela na bilia. Ndako yo etindeli mama soko na mantsukina, mama na mantsukina atindeli soko mama na lubondo akotindela soko mamumbikai akotindela soko mama wanyo akotindela soko mama mujinga kuna bongo na biloko ezeba mbume boti na lopango boze na nzete avocat soko eboti ozwimbu mami bale kenda kopesa mama intel otina bassin mbuma misato kenda kopesa kuna na lopango mama intel. Moi bondeko wana ezalaki représentation ya isika Moïdo auti. Ezalaki elembo kolakisake Moïdo azalaka na motema ya kosunga. Oyebi bato babomaki yango bakeli ba groupe à renouveau charismatique ba créer église de réveil pour ya ko détruire ndambo ya elembo wana etikalaki.
état d'âme okopesa moto sani na yo yebi état d'âme na boyebi mo wana esala raja wana mboka oyo soi-disant état d'âme ya bato ezalaki locataire soko abimi bana batikali mama lopango soko alambi me bana na ye kokaboleze te bana yonso bakolia esika moko na bana na ye na bana locataire na bana baki kosakana na lopango bakolia esika moko bakeli phénomène kindoki ba témoignage bandi mama lopango alesaka nga mosuni akatelaki nga lipa wana tango na bando tafune ba planifia lelo boze komona bakomi kokabolela bino ba video mwana 10 ans bafandisi soko 3 ans a bloqué ba yebi mbula wana ezai tango cerveau ya mwana ezai na fraîcheur ba valese ba version biblique pour esala lokwa succès Jésus azai ko sala na bana ezai ba marketing agressif ezai cop ba mikolo kopango bandi ko timbisa mwa mingi bazolia sou bien te ba kiti na bana e panika kabino to mwana 10 ans ezai ko te ya biblia malamu kasi auti na makite lecture aleka moteke babandi lecture e bandela na no verset ba sisiti lecture la moke ala soko 3 ans abimi et paté bino par rapport à quoi l'église de réveil elandi bondeko wana ya baindo tena suka et détruire yango lelo bato batalani mama pango kasi bapesa na kambote te nzoka biso to mekaki ko vivre ngo moke soko likambo ko elindeko ya balabala o famille na ezalaka na malweka famille na ezalaka na kingasanya suka famille na ezalaka na badara famille na ezalaka soko na ipene na cité mamo butu ya ze soko na kitambo soko na komina ngaliema famille na ya mbodoko soko libota na ya mosuni famille biologique na ndenge to robaka bakomi bakokuta esiba memaki na hôpital soko premier soin bakoloba papa kinganja pesa ki biso quelque chose maman kinganja pesa ki sito futi kuna tant mosusu bino bokokuta deuxième ordonnance tant mosusu pe bokuti deuxième ordonnance baki se sombama po nini baboya ki expression wana ya bolingo ezala elingaki ezongisa biso malembe kokenda kokangama na milimo ya bankoko na biso tango wana bakombo ezalaki nanu lelo bato nandimite mama moko aboti mwana ne lelo mwana zanga preno faza la vutuka soko aze vutuka te mwana soko abotami soko kopesa kombo mulasa ekoyana na sima wana ekoyana na sima soko kopesa kombo neti ya mabaka ekoyana na sima fezala nanu Jean-François fezala nano Blaise de Francfort fezala nano soko donc bakombo ya kwa kuboye ezeko bima kwa shoni lokwa mabe ezeko bima kwa mabe omoni l'église de réveil eze cause oyo catholique arataki pour catholique ende ayaki a détruire ba valeur akangi basi na mission soko 9 mois ayebaki soko bango baloba na nkota na bango éduquer une femme c'est éduquer toute la nation bongo détruire une femme c'est aussi détruire toute une nation bayebaki tango bakangaki basi wana na bacouvent na baséminaire 9 mois bayebaki epai ya baindo basi bazalaki contre point ya mibali différemment ndenge bakomo lukango lelo na journée ya soko ya le 8 mars c'est différent tango wana naturellement mwasi abotamaki akoli aze contrepoids ya mobali aze kozwa mwasi lokola esclave te ata lelo tozali komona soko basi batangi bazali koloba mosala ya mwasi ezalaki ménage te mosala mwasi mais mondele moto atangisaki yango te papa va au travail maman va au marché mondele moto akomisi mosala ya mwasi africaine lokola wenze kobota na biso baindo ingeta lipamboli ya tata mokeli écrivain na bango balobi la maternité n'est pas mon lot te me wana etali yo bino komona tata mondela lingi abota kokoka kobota kaka neti baindo te au départ ezali lipamboli
bango babotaka mokete soko ndenge eza contrat na bango na tata keli likolo na se eloko ngai na zeko interpeller bino bandeko po nini mondele fwa kanga maye ya ye aye ko imposer akangi oyo ya lingi aye ko imposer botiaka kate ba maladie yo se bimaka na Afrique kisi nangwe bandaka pa ya mondele maladie yo se bimaka na Afrique o virus moko bimi o choléra qui se bimi kuna o Ebola qui se bimi pa bango o soko tuberculose qui se bimi pa na bango po bango moko baze ko kela biloko na bango mais tozena makambo ebele photo lobate toze ko lobango te po nini donc biso yonso tongo to lamuki to titeve musique bandi musique elingaka nini musique elingaka mwa biera malili elandi biera malili na bato bafula kamilinga likaya bangi ekoti to yebi esika tokendaka kosukisa soko ozali komela goli kosafandi mopanzi oyebi esika kokenda kosukisa bisika wana biso touti c'est vrai mokili ezalaki deja ya kokufa yango tolobi église de réveil aye ko détruire sika ba misisa mike miko ezalaki mosika catholique atikaki tango wana biso tozeli na soko ba deuxième CO bato bazali kolingana mingi na balettre babolingo na biso etelo yaki mingi balettre bato bazali koapprendre bamona na baroma donc tokebela biloko nyonso mondele azali kotinda oyo eze piégé bato bayebi ndeko ndombele bayebi ke pai na ngai bato bazalaki koya mingi po nazalaki na basorte ya balettre c'est-à-dire badage ya bolingo oyo po nazalaki kolinga kotanga mpe mwa mingi omona moto aleki 3-4 avenir aye lokwa mpe nayebaki nazalaki na mwa une belle main ndenge balobaka mwa écriture bien disposition ya mokanda nayebi bozali kokoma na balettre ya bolingo sauf bato bazali mpe kolingana na mwa bambula mais bolingo na bino bokosukisa yango wapi hôtel bakopermettre te bana mibale soko mine basi mibale bazali kosakana je ya tata na mama basakani tingonge koki bana oyo bakei mais lelo tikela bana mibale basala je ya tata na mama bakosala yango mobimba filme wana bakotourne yango pena tina suka assassin pa kufi tika banako yo kenda o bano bazali kosakana na bango je ya tata na mama bakokomisa je ya tata na mama bosembo ya tata na mama moto akolakisa bango te bamiyebela yango ayebi ke direka wana koti na touche ayebi gauche et droite awa bato bazali kotiaka te bato bazalaki kosala lipa te bana basi mibali tosala lipa te bolandani moto ake babatami na matiti omoni opesi ye ya yo soko mpe elali epai na yo lobi ntango tokobandela elalaki epai na yo sala makasi me lelo sika bake kobata makaka na matiti ya bololo wana bakotafuna mosisa na seconde bana mike balingani bakepe na hôtel soko baye na mwa 5000 na bango 6000 francs na bango bafuti po hôtel kolo hôtel epasalaki yango mpo na piaka lelo bakuzu ekoma osombi soko sucre soko na bière bapesi yo kuzu bango mo babenga yango kuzu ezalaka na be na de kiti batia bitoko kuzu wana somba lelo lamba lelo lia lelo donc okosala kuna etali yo te soko kotafuna soko kobuka mikwa soko kosala oyo lingi sala oyo lingi buka mikwa sala mais tozali na l'état congolais eko existe badirigeant politique bapasteur bazali kokoba bango moko mpe bapasteur bato ya bakuzu bango pena nde bayesi bakuzu wana makasi bango bapasteur po lokwa mwa bilonge yebani hôtel bakomaki kokima bato na bango bakeleli bango ba axe mwasi akoki oya déjà soko 8 heures esakotaki commandé ye mobali akoya na systématique omoni pena ke pasteur rekoni matima zopo po bayeba te ye aye kobuka mikwa kuna na nsima ya bitoko
bato baze kotia kate mbeba oyo ezalaki na se o catholique akokaki te église de réveil et ekobakisa botala bima eze na ba église lelo bomona kango na Facebook pasteur aze kolongola gorigoso ya bato mokadi en plein culte pasteur aze kokatisa soko pe gorigoso ya bato masasamba na kati ya culte ou ana Jésus ou ana baloba te po bato fo ba espérer paradis ou ana baloba te po sepelisi motema na yo te tokotelema liboso na bino te po ya kolakisa bilongi na biso toze moindo toze na eloko ya extra te mais tokoloba na bino tokotelema liboso na bino koloba po biso toze kotala pe toze komona tango wana ezalaki nango deja mokili ekoti libebi mais catholique nda kokaki te kosisa misisa yonso soko mwana moko akomi na zemi na balabala biso toaki na mama moko na balabala na biso ya kokia mona zemi ya 2 jours ya 3 jours mama mokolo akoya penza koko kwa beti porte mama est-ce que otali mwana oh na ndenge nini te namoni azena etala malamu abandi mama wana sali yango na motema mabete ayebi mwana na ye tango wana basente mwana na balabala na libota ya isambwe so vepe ba mariage ezalaki te lokwa lelo mais ezalaki bamabota eyebani lelo kobota na kobwaka bana na yebi te ekomi nango normal soko boze kotala papa Molière babwakelaki biso mwana na carton babwakaki mwana na wese babwakaki mwana na mai ya kalamu babwakaki mwana na mai ya makelele ekomi normal bato baze kotia kate bato pe baza komituna te makambo yonso eze se dégrader yango tolobaki bakambi ya mboka bafongola na ino soko chantier ya baservo ya bato soko tokobunda kobongisa bakanivo ekoma peto tokokuta banzoto ya bana wana po cerveau ya bato chantier wana botouche te bakanivo wana soki ezolekisa mai hyper rapide bato baze kobwaka bana bakosepela soki abwaki mwana akei bato bakobwaka ekunde na bango na kati ya bakanivo po motu ya moto ezoprepare te cerveau ya bato ezoprepare te mais biso tokolikia foto jwa biloko nyonso même oyo eze komonana lokola inutile totia yango liboso tobanda koloba mais mpona nini bondeko esili na mitema ya bato abus de confiance moto nyonso aze na mikili ya poto ase mefiaka na bato baze awa na République démocratique ya Congo mpe na Afrique toloba yango basala bademo ya découragement yo lingo tinda bongo na Afrique okolela omonaka te ndenge levi na mwasi na ye zuzu balela ntango batindaka eloko bo donc basili et puis bato wana babandi eloko wana bolanda baze bato babandaki na baeglise ya réveil bato ya liboso bakataki kosala lisungi na bandeko na bango ya mabota bato ya eglise wana bino ya mama wana oyo akenda wana po ya bango ezalaki malamu oconfie na frère ya église wana église mobimba kutu soko uti na bible na oli banda okokota te na église wana foso mbaka bible pa ina ba quel mécanisme église de réveil eye ko silisa misisa ya bondeko etikala ke pa ya baini suka nango eboti nini eboti désordre total bashege wana
lelo tomoni bango ndenge babimi na pole. Mais ce que tu zongisi li solo, beaucoup comprendre que ma chèque ba bandaki kaka tango église réveil et bandi coopérer. Yango ezepele lona ba chèque mosusu ba simbi ba koko. Aze chèque abota likolo ya mesa na zando. Mwana ya botaka likolo ya mesa na zando. Mwana wana pa aboti lisusu likolo ya mesa ya zando. Donc to komina 3 ou 4 générations ya ba chèque. Awa mboko. 3 ou 4 générations ya ba chèque. Même moto kolobate wana bato bakotia kate wana izi kusala bato ata jute na bashege wana bashi ya ndumba babimi bakulu na babimi ba criminel oyo baze ko simba penzana mandoki baze ko koboma bato na merme babimi botala ndenge mboka ezeko kenda na kokufa bato wana bakotia kate bato baze komona nini politique Félix Tshisekedi siko ndenge nini bango afandisi Kabila na mboka donc mokili mobimba ya Felika paralysé na ba problème politique oyo est essentiel oyo kobongisaka mboka wana tozeko talate. Mais bino bopesaka biso bandakisa soko Hollywood tongama na bokashi ya moko na moko poni ni pa Félix tongama bongote. Basé ko sakana na biso mboka la République démocratique ya Congo ba défisa ye 300 millions de dollars. Oyo pe biso ba congolais oyo vivant diaspora to ko kipe ko lo balelo te. Président ko twa mbongo wana te. Effort na biso moko bana mboka to ko investir to ko kokisa 300 millions. Mais tous les Congolais basés dans 100 millions, tous les Congolais basés dans 200 millions. Te mbongo ya Congolais qui toko nango mwasi na masanga. Oko kama moto moka mataka na podium ya concert. Amati soko na lia c'est soko ya 25 000 dollars. Abwaki te akiti. Wana ba musicien batanga kombo mbalombala. Mboka na biso basé ko déficit yango 300 millions pour 5 ans. Makanisi zeta makambo ya ntina oyo photo tia likolo mesa po nini bana oyo po nini 4 générations ya ba chege zete lelo libanda tamo basé ko reproduire lona makamoke et puis quoi maka ebele. Bana wana basé une éducation nini mota bota mili kwa mesa aze ko sala bomo ili kwa mesa bachaka kwiti banda tongo te lobi na tongo danger po ya mboka te na ba politicien bangwanzami mpo ya bango lokwa bana na bango si ba bima bakenda na mikili ya poto lokwa basi na bango basé na mikili ya poto lokwa bango pe na ba vacances ba kokenda na bango mikili ya poto po bango ata na 2 jours visé bimaka. Le reste a weze na ntina ta weze kaka libulu fabuka ka misolo weze kaka sika na ye atoka ka misolo atinda ka kuna abomba ka na mikili ya poto ata baze ko kanga bango ba bien baze ba teti ata baze ko saisir bango ba bien baze ko continuer ko investir na mboka to tuna ka mondele nini ya salaka na gouvernement français na gouvernement américain abomba ka mbongo na na Afrika. Botala makambo to ko kitolo ba poto yeba ko traiter ba problème ya République démocratique ya Congo. Po nini ba dirigeant na biso fo ba bomba ka mbongo kuna. Biso to ko te charte de l'impérialisme nde imposa bango. Soko muta bomba ka mbongo pa ina bango te ba ko lukela e makambo fo ba bomba ye. Ah ba bomba déjà na net biso to pesi ndakisa. Ba bomba ba kwa mekuma, ba bomba ba Thomas Sankara, ba bomba ba Moïse Kabila. Tala masolo photo betaka. Po nini mindele babatela kabana na bango epa na biso ba te po ba yebi milimo o ezeko bota ma epa na biso ezeba nkoko bakenda bazeko na molimo ya révolution ba yebi ke soko ba détruire bana na biso wana ba détruire l'avenir na biso bana na biso nde avenir ya lobi faut ba détruire bango po lobi to zanga avenir ba dirigeant bazeko sala aventure lelo na pouvoir bazala ki détruire banda bokala na bango mondela ebaki te bazeko ya wana ba yeko bina yango to monaka soi-disant ministre rumba penza na podium wana concert à jeudi mais yo vendredi ko kenda biro pour na ko lobela bato
basali eloko te na peuple mais ba investir na musique ba investir na bondumba to bimanano libanda ya makambo yo mondela tila biso série télévisée monta zeko sala azeko tala 7 épisodes ya théâtre surtout bino na mikili ya poto 7 épisodes ya théâtre wana bozeko kanga babwe petit nini wana tamboli bien mbondaneze ko beta ndingu wana bino bozeko saba kangi mokolo kaka na ko kita Congo mbondo na ko beta yango pena na maboko makanisi ya bato elongwi na réalité makanisi ya bato ekei na accessoire ekei na banti valeur ndenge nini bolumbu ya mwasi feza la primo na bomo ya moto soka simbika ka misolo mpo ya ye a raisonner il faut mona bolumbu ya mwasi moko po nini kopo ya masanga bière feza la primo na bomo ya moto soko na simbika ka mbongo na ka pasi okomona portere na libongo amemi allonge bande vert mokongo penza nete moto abotama na kunki azeko kenda malembe basimbaka loketo malembe na kilo moko baluka kaka na poko ano kutie na bar keba petit dio na balare na ngai balare ya kukumba balonge ya moteke na masamba po nini moindo akomisi bomo inaero kwa sapato mambeta moindo ye moko nyati bomo inaye mambeta ebeba na yango te tozena ba débat mosusu foto sala na sika bokomela kabiso ndeko ndombele reverté ozena pongi makasi ndeko zeko reve 100 fois kengai oye sepelisa konge ko sepelisa ngate tango yoze ko kanisa kolonga na mikili ya poto babombela wankoro po fozwa bana nyonso ya barabara ngai na zekuna te ndana zeko mona pasi ya baindo tango yolali pongi ingeta biso yolali pongi te biso zeko tala ndebo moyi ya bato po nini salami boye tolekaka na zando zeko mona mwana ya 2 ans chege ayibi pe loko bakangi baoki mawa te babeti epa na bino kuna pe bana ya 2 ans bakoki balala na bawenja poto vraiment koko bafudisoni bino bato ya mikili ya poto bandeko bamwayila kuna bosala kataba interview pe ya bamakambo mosusu polo kwa biso to komate yango matondo mingi po boko ya landaka pe ndeko pero lokwa azalaki pe na ba réalité ya kuna makambo mosusu boko ndongwana pe na ba mais bobo sanaka te réalité ya mokili ekobate makate tozena makambo ebelo ekolongola mboka na biso na esika moko ekopusa yango pe kokomisa yango mais masolo nini ba congolais bazé ko beta masolo nini ba africain bazé ko beta ata ba beti masolo ya politique basukeli na bar basukeli na basi bake kolala na hotel oyo basali marche babomaki soko mona mobali moko soko na Paris soko wapi bakei ba contester ba tamboli na ba drapeau basukeli na bar yango mondela zeko wana ten États-Unis o babomaki moindo illégalement bato ba marché bakosukela wapi basukeli na mankaya manti basukeli na bare bomo yesileli ndenge wana revendication wane ke nulle part pe mondela yebi ata bo revendiquer so babomi moindo bokosukela na bar e kosilela ndenge wane kozala sans résultat etant des ngonga bo sufito kabona pour mokolo mwalelo toyebi ke bokosilika kasi bokeba AVC koma bokeba AVC koma biso tolobi kimi amfumu kimbango balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala sima pona manaka isusu matondo mingi